Voilà, Malika Officiel TV, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, beaucoup yambela. Analyse avec la vôtre, Joyce Mania Malika, maman Yabajimo Paradis Bana Soukantambe. Merci Nabino na soutien sur Obosala Rapo Nabiso, merci Naba conseil Nabino, merci vraiment surtout Naba prière Nabino Obotia Kabiso, vraiment en tout cas, ça me va droit au cœur, bateau va soutenir Nabiso physiquement, moralement, financièrement. En tout cas, merci Nabino. Balobi rendez-vous ils moko avec pasteur Moïse Zumbi et les 19 mai na stade de Martyr. Ça dit banana nzambe boya to imbela kolo boya to kumisa nzambe elongo. Ça dit jour en vraiment balobi putule ko mata makale kotika la oza mutu oyo ya milangwa oza mutu oyo babi ça dit mutu nyonso poki mana ote espoir ici là oza na problème à mabota oza na problème na famille oza na ba problème ici là kayote yo za na ba problème en tout cas to ya le 19 mai na avec pasteur Moïse Zumbi na stade de Martyr pour na kokumisa kolo pour na kosando la monnaie na nzambe kokumisa nzambe a fongola biso ba porte na 2024 oyo en tout cas et kozala vraiment plaisir pour na biso. Merci beaucoup pour na initiative kitoko au pasteur Moïse Zumbi a télé biso vraiment le 19 mai na stade de Martyr. En tout cas merci beaucoup nos partenaires nanga Riti Bote nzambe lo poso la Lyon na bango Riti Bote balobi grâce na yonde balo poso na biso tozala toujours kitoko bo consommer ba gamme na biso ya ba mafuta eza wana ba bombe de l'œuvre et kosala biso vraiment énormément plaisir. Merci beaucoup à Mijimo Paradis Bana Soukanzambe. Merci beaucoup à toi mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité d'Alisson. En tout cas, je profite aussi il y a que souhaiter joyeux anniversaire Nayo mon vieux Gelor Boulangongo, la ponctualité d'Alisson. Merci beaucoup à toi Mère Lionel Mukendi, vrai Abakouk, Aurélie Tungo Motema, ingénieur Dona Muzumba. Je vous salue depuis quelque part. En tout cas, merci beaucoup derrière la caméra Yannick Yura, Fongoli la biso vraiment plateau, Tozana MK, hein? Tozana MK Oyo, Azo Loba vraiment Kitoko, MK Oyo Lobaka Kitoko, MK Oyo, Azafi Moroboé, très intelligente pour Nanga, opinion Nanga, en tout cas MK Topesi Yombote. Merci beaucoup Malika Mania, Jos. Nous avons vraiment plaisir au sein de nos émissions. Makati, nous avons la refort on a plateau. Yes, solo. Oui, Diangana, je te salue maman Sanjour, Alobi Malika na linga émission Yona MK. Yes, solo, on a payé Mbote. Oui, Diangana. Oui, Diangana. Azanga position, nga bien kazanga position. Nandeni. Ye mo mta ko yebisa biso mo ba ko bengo na téléphone ko la benga wa yebiso ko ba benga azanga position azanga position vraiment Willy Diangana nazo zela pena appel et ça na ngai bien. Merci énorme. Bonne santé vraiment quand ndo mona ngo ndeka to kana ina nzambe 2024 pas de maladie pas de maladie ba yebi que santé divine ezala voilà oui on dit pendant nzambe santé divine na obela voilà quand moi fièvre mbamo yo ki bikare baba yo ki mbamo voilà yo ki mbamo normal. Voilà. MK en tout cas plaisir il y a trop ya koyambo parce que les gens comment dire apparemment ba liboso na yamba on a plateau nanga Malika officiel yonde muto yamba nga mais les vraiment to bito yamba on no parce que ça fait plaisir na bato balingara dio na biso mi balé MK les autres ans awa na bi que Nicolas un peu vraiment occupé par rapport ya mama oto yokaki ba arrestation yende kona biso Liliane ya Gola oyo azana prison exact lelo kozala Abakouk eza kosala faux choix to eza peut-être ce ko sali osali choix kozala Bakouk plutôt peut-être eza lokola osali choix moko boye pona ko tuka bato de to lobaka na lingala na yebite opinion na yo kozani parce que MK osala choix kozala Bakouk et loko nini impressionnant kozala Bakouk. En premier lieu kozala Bakouk eza la personne de Sila m'enseigne beaucoup. Voilà. Personne ici là ça m'enseigne beaucoup. Liboso na eza comportement ya mutu ya tira ngai na landaka extérieur te ngala na intérieur donc ata pona na linga mutu il faut ata zangi mbongo fona mona ke espoir eza pona lobby. Merci Bana nanga ba en éducation bien. Merci ba master nanga pe fo bazala na cadre moko na mobali nanga na makambo wana so etambola pe ndenge moko te eza mo passe to baninga yango mona na baninga penate nga muninga moko ngwa peto zala ne to mela ne to vanda ne to zala na ye tout le temps ozomona bijou biata na pesi mbote et ya yebinga depuis na peut-être na ba 15 ans ozomona nazana pasi ya resélectionner baninga parce que bilo nga na lukaka pa mutu na kutango pasi eza pasi pe ko mona na génération de voilà nga na linga to ko vanda to bano betaka futilité na ko linga ngote na ko linga to vandi to bano betaka masola batu te na ko linga te nga linga to vandi to seki to sisi ko seka to beti cop
to seki to sisi ko seka to kanisi makambo bana na biso ata to na to moni bango te to baza na ba oya net ne jour to zana biso limité to leba pizza na biso to sali coopération kitoko to kaboli to ke sans caméra ni vu ni koni mais to beti masolo na biso ya bien et ça masolo ba intérêt oyo moi ndambo wane ko apporter nga quelque chose na ndako nga apporter pe quelque chose na ndako même chérie tanga ta bi moi si nga aza moi ya rapena moi di benga na kati ya ndako c'est très important et chez si là j'ai remarqué que ba qualité ya kibo moi si nga na luka wezo bunga lelo na kati ya basi azana yango na lingi ya mibale c'est une personne qui quand je regarde de manière au ba traiter na internet akangisa motuté a réagi saraté je me dis eza grandeur d'esprit et pour avoir la maîtrise de soi à degré wana il faut travailler, il faut travailler en mingi. Généralement, ça va ser de l'eau fossilica. Au lingo réagir. Mais comment elle fait pour mesurer et maîtriser tout ce qui lui arrive? Ba trahison, ba ninga, moninga otina muta finga yo fandi kaka. Et puis tu ne veux pas te justifier. Et ça qui bonzambe fait des belés, na maîtrise de soi. Surtout qui bonzambe sur les athées na kati. Orokoka ko sala mamwanati. Et bilo ko na mutesala ki na s'attacher pena pour na kozala bakouk. Et comme j'aime la justice, photo ya wana to pe comme ko éclairage na domaine wana. Ko pona kozala bakouk ezali sumuté. Mais yeba ko memi bitumba pe asili. C'est ça. Bato ba inage ba ko binemi na. C'est ça. Est-ce qu'il faut se comporter? Au moins ici là, tu peux gagner binemi, au moins formule dans la ranang. Je peux faire ça moi effort au la ta moi formule wana. Donc mon Dieu ça va la bakouk. Faut comme la grandeur d'esprit. Voilà. Donc ça dit ici là à comment le référence à mon. À comment exemple. Voilà. Voilà. Comment prendre exemple? Ça dit que ce que tu as que au moi si. Moi ça la rendre beau. Moi ça agit ça rendre beau. Et ça me forge moi-même. Na kati na ba mais ça nga fort na ko m'appelle quoi moi na moi si. Ozo mona. Mais faut yeba ke bitumba na ye ko m'appelle bitumba na yo. Et ça le ko OK ko ça na église moko. Pasteur na yo azo couvrir yo na onction na ye. Ndenge si la couvre biso na onction na yo mona sointayi bo mona bato ba benga yo ozo mona ba faveur moko boy. Et ça onction nzamba pesi bato ba ondimela il faut pas bénéficier pe na onction wana. Si ko faut yeba na yo ndimela. So ndimela muta ba poisse mingi poisse pe mutendo yela yo mingi. So ko ndimeli to poponi na ko zala mutu ya sila o azali muta ba onction na ba grâce ebele bongo 21 jours abunda akei bo ke ko sambela et tout ça là. Zarana na ba jeli toko. Ozo mona. Yango mutu esa la différence na yango moni. So na moni na kati église mo so mbule ebeta. To clôturer bunda. Mbule ebeta. Biso soka kuna tozo sambela. Na bita star mambo sala bonga siko na ya ngate. C'est ça. Star pena vaina mabele boya zo bondela nzamba poli penda mbula. Ozo kam kipete ke mutata kala bilamba cher ya kitoko bongo. La famille na c'est bongo la sambela te. Au moins te mutu na exemple. C'est ça. To pona mingi. Voilà. Merci beaucoup Amkawan eza raison na ye ya kopona ko luka kozala abakuku parce que il faut te copier ka plus mingi place au yebi ke ozala bénéficiaire même pour na bana na yo ba copier pe comportement wana oh yo copier ka pas mutu mo baza comme exemple. Donc en tout cas merci beaucoup mais lelo ka arrestation ya Yagola. Toyoki babi Yagola vraiment faut vendre 6 ans 5 ans na prison. Mais est-ce que Bino, c'est comme si vous soutenir de éviter la communauté oyo y en a tout naki cause à la bakouk et ça parti moko bozui pour na choquer batu pour na tuka batu tout est parti na yo déjà peut opinion na yo mais pour na batu mususu o le lobby vous soutenir par exemple Lilène Yagola là ça na prison to que mon tout ça s'est comporté ma bête on s'est retrouvé na prison te malgré batu souvent na prison pe ba ça pe comme ma bête exactement. Mais lelo Yagola na prison parce que ba lobby a débordé qu'à tout à kababordir. Mais lelo tout le monde botelemi bozo soutenir Yagola. C'est que bozo encourager les mal. Tout en cachette boluka bo sala on ne pona ko traiter en cachette. Non, en premier le faut ebelo moko. Soki muta sali moninga mabe. Ba loi ezo prévoir sanctions selon mabe muta sali. Muta bomi bako me mayendenge mo tena muto afini. Mutu afingi bako traiter ndenge moko tena mutu atuti mutu akufi. Ozo comprendre mutu akoti hôpital. Ozo comprendre, il y a une différence, il faut savoir faire cette différence. Mais ce qui mutu moko azo appliquer loi na ndenge ya bien te parce que il y a kanisi que il y a za na relation telle X ou Y. C'est là où c'est pas bon. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi il faut te soutenir, d'abord na nous, il faut pas bakou bapé c'est la ngo carte. Il y a un bureau moko te lancer la réunion ou quoi que ce soit. Et ça va place basala bureau ba pisa ba carte. Tu auras na bureau te, tu auras na nini te loté. To la mora to komi abakouk. Ndenge eza bénévole.
ndenge eza volonté na yo biso tokotala kaka tokotala o ndenge ozoloba ndenge o toapprécier te gloire à Dieu mais une chose est vraie soki oyo alobelaka biso asali mabe tozalaka na temps ya kozonga na téléphone koloba na ye tokoya kosala yango na télévision tosala yango entre nous ça c'est la première des choses et yagola ndenge aza wana ntango akweyeli likambo toyebaki keke na procédure normal bakoconvoke ye babendi ye matoi mpo normal la procédure fallait sala mabongo bakoconvoke babendi ye matoi mais ntango toyei komona keko makambo makana ye toyei kocomprendre ke ezali makambo babenda matoi te c'était au-delà de ça et que bato mosusu bautilize pouvoir na bango ya ndenge moko mpona nuire ye alors bakoko nuire ye te po abomi mutu te bien qu'on ne cautionne pas le fait que ayaki ko déborder mutu mais tokotika ete na tango problème toko assister ye et reproche na biso tokosala ngo tango tokolinga et tango bandeko na en ce moment tango bandeko déborder ba réaction na bino bandeko na ezaki nini est-ce que bandeko pexeto bandeko sepela obotisela bino ba matière te bon matière pasaki pe mabete po ba côté musu pa fingi kate azali na kota fingaki bakote musu ba pe ba vérité musu to bakote musu pa lobaki pe makambo oyo bimaki matière poso nga na yebiso ke yaya yo bimaki na mutu x eza ko finga te ça n'a rien à mais bakosenga preuve nango mais bakosenga nango preuve mais eza mali fingi te c'est que ce que lobiki ba fingi yo po bimana mutu x c'est que mutu na tellement salité ka bimana yote au monde donc c'est pas ça ce que lobby preuve peut-être bakoke na preuve mais preuve wana bakobenga yo bakeno makala te pour pe sa preuve vous comprendre place pe ya mafinga to benga naka ya ya place na koto kenaki te tika bongo te tika mangambwana mais Yagola a maître ya vie na ye Yagola c'est pas une petite fille c'est une grande fille ayebi ko sa décision à vie so ba pécibitionner son conseil aux aura autozi au petit tika et c'est comme ça que ça se passe donc comprenez la chose voilà mais lelo to moni nengo utu soulever le comment ko bi que soki et comme que ya ko benda mutu matoi mutu ko kende présenter mais ce qu'on a to benga ngo izanini eza parce que to yoki ke mutu sto ngo kende prison ba tiaka ina kati ya mutu kabiso to yebi ke mutu kamoko ya ke memaka batu ko ba kende prison mais Yagola to yoki ba bi ba memaki na kati ya taxi wone koma kinini ko mape ndezaka ba futi mbongo ba mema mutu wana tana moment na ba ko mema ete asambi na parquet te ba mema ba mosko to benga ngo ezani ki mutema mabe koti parce que ba wi ke ba plainte pe ekota ke belé ba Modero ba ke ba plainte ba décor je vous signale que Modero avait retiré tant mona ki bato komi belé Modero a retiré ki penza alongola ki liboko habité on ne peut pas venir 40 personnes pour un mouton quand même. C'est ça. Yagola yé mon contre naïs que sambi contre taba 15 personnes. La liste va sortir contre 15 personnes. Il y a quand la liste à 15 personnes batona nyon sopé Yagola or s'est retrouvé que a touché ki bango. Bato musu ba Yagola finga ba on a 2021. Ouh, misu ba yobi ba finga ba on a 2018. Na magistrat bi mais fait attaque au bi le 2018 banda 2018 au funda te poani. Na magistrat déclaré. Pour eux ezalaki eloko moko que bien préparé ngana ni ata malika na neti malika binene yaka nani yaka atesa mana 2005 wolo yaka kaka isifika preuve nango ezala ozomona ndengona c'est là où ça a prouvé que monter malamu na kati ezalaki ezali makambo c'est règlement de compte ozomona c'est là où c'est pas bon. Et maintenant, Lelo MK, Yagola est en Katia prison. Lelo Yagola a offert partie na Katia Babakouk. Nengo lo bino tout boza ba bénévole. Donc ba ko komisa si là exact que bosa ba contrat. Et Lelo Yagola aza moko ya Babakouk va se retrouver na Katia prison. S'il faut dire la vérité devant caméra, biso tout aux en Katia réseaux sociaux tout monde à niveau officiel là a fingama ba surnommé même na kombo ya soso. Lelo, s'il faut qu'on la vérité, est-ce que il y aura aussi des comptes à rendre na batu o et puis ba finir assis là? Te to na compte à rendre ba. Ba ça na bande ba mon. Ba tika li ba on pe na liberté. Yeso finga. Ba continuer ba on ko finga assis là. Ba continuer au finga. Ba ko ba penda lisusu. Po mukolo ba mona sila réagir c'est que toucher makasi. Jusque là ma ba finga na toucher te. OK. Jusque là peut-être les arrêts lokuta. Il y a lokuta. Il y a un moyen tangi ces arrêtés. Il y a lokuta du début jusqu'à la fin. De tali était pour man solo soloté. So je crois que tant talango c'est quand. Oh langa to seki. Nga mineti makambo so solo biwana. Nga na mitunaka. À quoi ça te sert une belle taille au sein de l'autre kindumba ba tout monde ba saka na yo et tout ça ça te sert à quoi? Ozana mutation na nukutu te.
On a mutation. Mais tu as une belle taille, ça te sert à quoi? Parce que moi, je suppose que tu as une belle taille, tu as ma passion pour la mobile. C'est ça. Vous comprenez? Si tu as une mobile fixe à athée. Si tu as une belle taille, tu as une c'est ça. Pour eux, ça veut dire que tu as une belle taille. Pour nous, c'est nous. Nous, c'est nous. Donc, comme on a âge, tu as la sous-belle taille. Tu as la marmousse. Si tu il y a un avis sur Bamibali à l'élo. Téléchargement Bamibali à l'élo, il faut monter à Namoutou. Téléchargement Bamibali à l'élo. Moutou, ce n'est pas parler français. Moutou, ce n'est pas la salle de licence. Tenir un foyer, c'est autre chose que faire avoir le diplôme de licence. C'est ça. Garder un homme, ça n'a rien à voir dans la classe. Vous comprenez? Voilà. Il faut trouver ça la différence. Oui. Au c'est la vie, au c'est na souka nango. Dimbele. Ça nous sert à quoi? Mais au bobinga soso wana. Moutou yake ko pikola wana. Na ki soso na ye. Il faut même remettre au boninga soaki moutou pena le quoi bango fala mandolela. Et c'est une tiamba zarape zo baté. Aibi ke peso ba toucher photo bimisa muta malo. Vous comprenez? So inga na zaki bango fona vanda na ça examen de conscience. Na mi mettre en question Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ngai na ezalaka nanu kuna mobile ya sûreté. Na finga fio soso. Mais na ki soso na yeta makamake sala. Vous comprenez? Akobo taper, ba ozape kana mamba loba. Donc on n'a pas le temps. Ba batisa sous ma finga na matite. Ba matana prière. Ba matana prière. Lelo différence ni okose la biso ya comédie ya lelo. Na comédie non théâtre lelo na théâtre kala o soki to benga tango ba mami na biso ba mami Mami Jokisa, Basser Nabiso Bali Pati Basengo, ça dit tous un groupe salon et puis tu même la génération où il y a ba Nicole et Bakata, na ba époque où on a ba génération ba Gabi peneton ba Gabi ba ongala za nos jeunes filles. Lelo théâtre époque où on a théâtre et lelo. Ça n'a rien à voir. Malika n'a pas cet exemple mon lelo so mutanga salisa choqué gaz mon so ni bongo quelque part. Où yo azana besoin par exemple parce que avec ça va comédien. Vous êtes sûr que le babeng ça si là, babeng si Bellevue, babeng ici nani, babeng ici nani, babeng passe là nini moko. C'est ça. Bokoluka, au monde ni babeng ça musala, mon nani bokoluka producteur. Producteur rien nani, pourtant on t'a bon on est sur la beng ici, si là il y a le moko boy, ba wana kuna ba la propagande contre. On a vu ça pendant les votes. Si le producteur ni a risqué na maramanding wana. Vous comprenez? Quand la producteur sera yaébi que mukili mbeta lango. Le comique ceux qui va retrouver yo na film moko ngana rolinga te bana nga batala ngo bande ko nga batala ngote. Producteur ya ndeni. Ana risque, acha mbongo ni na risque parce que producteur est businessman. Pour sangisa bino bilongi nyonso ezala. On a gagné na ba point nyonso. Mais si ko so d'ailleurs écoute makambo séparation mo asani. Lobi to zara na esengo so vandi na ndaku. Otala li parti, otali esengo. Bazaki ba concurrent. Bazaki ba concurrent mais ya kitoko. C'est ça. Poli parti tango maman esengwaye to bana otala ba ba otala na TV ba bi ah o bana ko intercaler moi ndambo mais o mona ke ba ba kana bolingo ti le ba lobana. Pour babi ke ko suka kana niveau musala et ke na kiketo te. Li parti azalaki esengwaye alaki sa nzela. Sans débat, sans qu'on y ait ma passe. Ce qui y a au sala na YouTube, de comme sous pas y simbi pour ni faire ça sous. Et comme on a la kisaki, yom to la kisaki. On n'en disconvient pas. O la kisi mutaleki o mabezani. Mais babi ingratitude wana et ingratitude par rapport à quoi? D'abord mon accident cette vidéo côté ni abisi bino na ingrat. Et puis il faut y ba que mania. On a copié ce conseil mania. Oui, c'est que Chine, au sommet bilo ko sali boy. Tu peux ou ne pas le faire? C'est ça. Et ni ko ba que soko sali yango. Ngai so sali yango te ce que zanani. C'est ça. Et puis na ebiso que na conseil yo apesa bato. Apesa kande sila. Apesa pe ba pene na pe ba conseil. Ba sa pe ba chaîne na bango. Oyo wana bazo ko na keto makasi bona bato mususu. Ba sa pe ba chaîne. Ndenge ya yesi mi makasi wana. Abenga bango ba sala. C'est ça. Pour preuve bato ne so ba pembene so ba chaîne na bango. Donc il accepte si la zaki na aura na malgré conseil. Mais bien sûr. Voilà. Baza combien? Jérémie de Simbit. C'est ça. Vous comprenez? Baza combien? Jérémie baza suna bango. C'est ça. Quand ça marche, ça ne troza sou baningate. Quand ça marche pas wana de Simba. C'est quelle manière de faire ça? Vous comprenez? Comme victime. Ah comme victime. Pour y a Simba. Ya ba woni ce Simba te mona bana makolote. Au moins on a makolote, ba ya ko senga ba 50 na ba 100. Vous comprenez te? C'est ça. Vous comprenez? Ce qui a Jérémie Simba raté, bela longwa te. Kombo to tanga te. Kombo nga tanga communauté.
Yoloba noko yorano ba to yoka na ba fani katali. Yo to lo baka noko na kita susu bien zéro yoka. Voilà. Mais elle ça que ça va passer au conseil à toi de prendre ou de laisser. C'est ça. Ce qui m'a orienté yo a commis esclave na oté. C'est ça. Et linko lo baté pour le wana c'est parce que toi tu m'avais orienté. Ce to zongi peut pas la bango kuna. To yebi ke ba Vincent Chilui ba Irano Kiala bazala wana ne bandeli ya chaîne wana. On orientation. Ba la ki sa yenzela tala boy zongi sa boy sala boy. Tangu ya na monde de théâtre. Si Fanny Katale ya pas zaki muninga ne malamuti. Alakise pe makamuti. Et ça parce que même sous Fanny Katale a du succès moi ce qui a ndenge nité, ya on va reconnaître ngote. Fanny Katale a bénéficié de quoi na kati mamboana. A joué dans combien de films? Fanny Katale ya mutakala pe hein. Vous comprendre hein? Vous comprendre que mokili na mokili. Ba orienté, azala reconnaissant na bango na partie ni. Mbondo de Paris ale la ka tongo midi poko ka orienté bato. Alakisa bango ndenga ko jouer Mbondo de Paris pas en convocation. À la convocation na ma tête na parquet ma tête. Il y a bisanga reconnaissance ni basai la bango. Il y a parti pour ne citer que ça. Pour pas baser belé. Mutu moko ba ndako fa na bango kala papa ngozana na ko bimisa ya yawa ya sa émission. Na bimisa. O basunga e bato ni so fa na ndako. Toke ku musika na ntema ma via. C'est ça. Reconnaissance à zo côté ni. De ya sila ka ndé reconnaissance faisala. Ya sila ka nda mimingam. Ah boni boyeko. Boni mama via zio kutu yemso ndo sokola net nani na mbula reconnaissance ni mama wana azwa reconnaissance ni pour ya sile me maloko ngambo muto alakisa ka e console yepe balakisa ka biso nyo so balakisa biso mais ya batu nyo sote ko simba nécessairement mais soki ya baninga simponi ba yoka na yote soki ya bango simba yoka ni na yote po ani ngana kozana sengo soki na lakisi yo eloko cop moko et si mais malika vraiment nzamba pambola eko et puis na koyoka soni na lo bango à chaque fois que ngam na lakisa ka na yoka soni po ngana ko ka bongo te na ninga ba lokumu moko boyete nzambe na ninga pesa nga lokumu le reste c'est pas mon problème vous comprenez c'est ça la vie en tout cas donc bazonga bat. Voilà, merci beaucoup Tata Maria César. Et puis tu n'es côté non les cambango de tout ça différence c'est ba comédien awa ningi makambango kuma kokende en tout cas bo sote côté ningi na kati ya comédie ozomona o comme porte-parole o yo o azokoma porte-parole non tozo ninga to yeba intérêt zozala nini bénéfice zozala nini to tozomona star a comme fan ya ninga ni star o ko pesa biso no ba différence wana et puis ba avantage zozala nini na avantage za aux $20 $10 transport na biloko na seul avantage ya moi na vrai sens ya mo ba bata soni ba vraiment bata soni mutu fois na personnalité et linko lobate ke ponga na ya kozwa 50 francs to kabanela na mbongo na koma muumbu na te nga pena so ezana eloko na to kabanela mbongo est-ce que bango bakaba ya rapé te na tout na bango na pas exemple non simple ezate songa na to kabana na mbongo il faut na comme esclave na to comme esclave na jamais au cas où camarade na nga azui koleka nga na ko comme esclave na été c'est ça vous comprenez so ka yebi ko respecter nga te je suis désolé na oya pa na été na kozwa mbongo na so il faut na kufa na nzala mais na oya pa na été so ki pour au kabela nga 50 fois ça ba vidéo moko x ou y à quoi ça me sert. Et puis, on benga star par rapport à quoi? Ils ont sans estime, faut sans estime. Mutu o a une estime de soi. Mutu o a yebelo kwa luka. A se focaliser na musala na. Aya raté ko ça ba futilité. Aya katé donc yepona ye a te croire na vie na ye que ya ko leka mutu wana te. O leka été pour na mutema mabe. Mais na mutu ya mutu faut dans la vision. C'est ça. Il faut qu'on sera que étape on a tant que na kufité, je continuerai à travailler. C'est ça. Vous comprendre. Domaine na biso to mona ba Pierre Berma au basala ba enquête impossible. Asala musala tina 89 ans. Vous comprendre. Wendo a vie ernie. C'est ça. Tu dois avoir l'espoir. Vous comprendre. Même bana no tamba na TV maman osala ki nzodi sa ya ndenge wana et ça lo sonité. C'est ça. Nga soki leki nga sali makamba bongo. To irradier na famille, to irradier na famille. To longoli to bengani na famille. Soni makasi. Parce que je suppose que ndenga na zaboy par rapport à musala nango na ko apprécier musala ya ba comédien ya ba musicien tout poza musala nango. Mais na ko vanda te ko banda tongo tipo ka Malika Mania boss Malika Mania nandeni to famille ebi kende ko na biso ya na biso kende ko luka biso na monde ya comédie makomi kala ndeko na ya camarade ngana beta tatolo te ke yo poza star ya biso ta star na biso mambo musala. C'est ça. Bazo téléguider bino loka bana moka mitié. Bazongela ki personnalité na bango.
MK toyebi ke oza na mwana esala ko ndeni na entourage na soko vandi na bato moko o ba na problème ya kobota o balilaka pa nzambe chaque jour pesa biso bana vidéo ya Marie Jeanne esala ki ndeni komona kalobi a retrouver place oyo bazo traiter bato vidéo on a connait supporter vraiment ko tala ngo mingi te pour ne pas ko décortiquer tina suka ninga loba ki a retrouver place oyo bazo traiter bato loba bongo bazo bongisa bato midi ata balongola bakongola libumu biloko nyonso et ça là tondoni est-ce que loba ki kaka moto yemo kaza consciente à s'adresser ki na moto wana to et choquer pe bato o ebele peta musu peut-être baza na problème ya mabota enne me mabiso na ko déborder omoni Pharaon tango ayinaki Moïse akoma kosala erreur ebele soki keto ya mingi na motema ekosala so ba bêtise makasi parce que tu voudras ou tu chercheras à faire du mal à quelqu'un obana lukosa eloko mo esali pasi makasi na kati ya lukosa le pasi ona makasi oboma bato mobimba soki penda Égypte mona pasi ebele likozali likola Pharaon voilà. Parce que Pharaon a réglé le problème na Moïse. Alors qu'on peut en Israël ni en Égypte. C'est ça. Il fallait régler ngo bango mi balé. C'est ça. Mais tellement bango ba bozo ba premier né, bozo la bango bozo sa bango. Ba sotrel ba balé ba premier né. Nzamba bandi ko frapper Égypte likolo nango. Ake banda ba ko frapper à regretter. C'est ça. Vous comprenez? C'est pas le fait que ngana na mwana ndesili. Ata ngana na mwana moko bona posa bota bana. C'est ça. Moi que l'assurance je te dis na posa na bota bana ma pasa nanga na bota kala mingi te wana ozo comprendre na bajimo paradis na kati yo mukena na cousine nanga na pesi mbote Gladys na pesi mbote ana bana 5 poto landa na vraiment autant to kola bande ko nanga ba otalanga ana bana 5 ya bisoki na posa obota sus na obota ta na balité abi mitopo ya ngamoko nzoto na ngamoko na boko la peka ba bota pena pona ko m'assurer que na bana ozo comprendre. Donc elinko lobate ke po eza mwana moko posa obota ndeye moko pa na posa obota vous comprendre azana ngo posa c'est le yepe fa ke luka papa wana po ko zana mwana moko to mi baleza eza assurance te ke yo ne moboti monene c'est ça po bato ba 12 baza moi si moko boti bana 12 c'est ça vous comprendre et puis tango zo loba papa et biso ba boti ba 12 voilà tango zo lobeloko ya bongo est-ce que tu t'imagines koza éducateur ya masse donc yo na ba propos na yo batu mususu wana ba na tina ya revivre te donc ba chez so ba bota te faut même mi boma to supposer ngo bongo po chola bango po mo ngone se poza na mbongo ke na poto wana il faut ça la score recensement ya batu wana nyonso yo ok l'accès bango place yango vous mona c'est être sans sagesse les ba sortie médiatique mo ezali nul eza pena nul et puis en dehors ozala nul eza sans but voilà vous comprenez o lobi on pona ni c'est ça pour ceux qui pena ya solo maison ngone ezala il fallait pesa numéro apesi na adresse na makambo nyonso pona pesa yango te pour publicité basala yango bongo c'est ça ezaki publicité ya licholi ya basi nyonso babota te basi bikomba nyonso o babota te bongo na c'est parce que j'ai des messages ya ba maman baleli pona eloko wana et puis je suis sûr que batindeli yepe c'est ça vous comprendre si comme mutabongo bengeka star te pour une star avant loba atuna ba conseiller na avant bima ça la sortie médiatique il faut ba tala yango ana bato ba komela kai ba texte ata chef de l'état ndongo mona ba bima bimela te c'est ça ba sortie médiatique inutile alors il y a te pour ba population zo ganga il faut loba te avant loba il faut comité na ya communication et fanda etala makambo ko loba na nini ko salama soki te salama te ata bo siliki ndeni ya loba te vous comprenez il faut texte à la pona yi mutu nyonso o akomi da public soka ninga za message moko à s'adresser na bato en dehors ya émission en dehors ya nini il faut ajuster ba mona yi ajuster makambo o loba c'est ça il faut un intérêt ya bato nyonso il faut na kati ya message na ye to retrouver intérêt ya bato nyonso voilà yango monaka star tanga abeta masolo ya mboka na ye abeta masolo na ye akotisi par exemple Goma yebisanga est-ce que yem ta sincère le moment Goma te makolo bango parce que il faut l'expliquer que mboka na ngai mo bimba il faut ça derrière moi c'est ça quelque part Marie Jeanne a entravé même succès na ye même carrière na ye ozana ngo ya mukele kete wana mais oui à la carrière à mukele mine on ça va sortir médiatique on a Marie Jeanne a une carrière à mukele kete ce que le vraiment surtout vraiment na ndenge ya ba star na ndenge pene ya ba star bon surtout teke pene za ki danseuse to te à cause nani na ba danseuse to ba sala ba combo surtout bitu beta pe masolo ba danseuse ba sala ba combo
il faut que danser za nani ya qui tu dis mabiala qui tu sous mabiala on va danser mo bando bina na nini na nini oya ba kongo you de ye oyo pour na musala bela osala oyo bien honte na yo kanti mo bita matanga te est-ce que si et nti ba yombe babina you de te kedi mwana nzambe omona ba film babina wana te you de donc azana musala bela osala akoya ko silikira ba tu bongo te. Surtout pas basi barbikomba. Jamais de la vie. Au moins ngani na za muntu na handicap na beta lisolo te. Ngata camarade nanga vana kata libala obota. Au niveau mondongo te. Te, yefo ala na bako na boma. Na komite. Na matite. Fama tabi satambola ti bambanza ngungu bakimpese après na Kishasa. Ikamnene boy. Oh, mnene ndé. Omoni siko mto tuninga meoluki na ba problème. Te toujours comparer kaka te parce que comparaison na ngaza no bongo to bi le si la ndinga ba danser tout c'est ce que si la danser so tsaina fifi wa quartier la te aya ba ya itimatom aya ye fifi penza wana wa zakati lelo mona yolo o sentira atati le soko le ka pa Marius Mungo sentira bongo siko ta quartier la te nagi tusi mabiala voilà, MK, merci beaucoup. En tout cas, les lots balobi yago là procédure n'est vraiment il a dit parce que babi ba plein de baye qui belé dans le bac avant, ba plein baye qui belé vraiment makasi et puis balobi dossier n'a été évité. Et puis apparemment beaucoup kokate. Beaucoup kokate. Yago là na obi ke ala ngani mais beaucoup kokate. Ala la kitoko. Ala kitoko. Bon fort ne chaque poko ça. Oui, agent privé, liberté la kinyo. Siko kuna place aza. Ah ça succès. Obika tekisi la kuna ondimate. Oh, ba besoin so ba la poisse. Oh. Attends, c'est la distraction. Oh, attends, c'est pas prisonnier. Ba ba bima. Tika we. On te dit. Ba prisonnier ba kangi ba di attends ça ba. Attends ça ba film. Ata penda film boye, ndenge zaki télé tournage. Na prison kuna lo pamba. Provient 9 et samboé batu ba senga balonga bana ba pavie mususu 8 6 ba yaka na 9 place ya gola za hôtel ça bango filmer aza biso sila na kati kuna na ya gola donc comme na promotion donc ya gola comment ça ne promotion à prison na zo batu so ba na prison ba komana bana ba ku so la carte na zo niveau na ketika kuna ngondi matin. Ah bon je te dis ya gola poser ya gola sali maman na musala na prison otika to benga nini aza vrai porte-parole, toi aza vrai soldat ya babakouk, to benga ngoni. Pour makambo wana so basali wana bakantaki ke ba faire terrier, ba osengisi ba parole. To comment stresser, mais tu kanda que ça sous promotion. Obi ba bali banda ba stresser ko le gars ya gola poser na yebisa bango lisu songa poser makasi ko sa ba jeter. Mais ba yeba kate sali 25 ans. Ah bimakaka. Elingo lo bate so fingi 16 fois et comme mort d'homme. Ezaka mafinga. Ezaka infraction ka ya mafinga. Muto pasali mort d'homme. Donc ezaka mort d'homme. Ozo comprendre? Muto pasali kilela, kotika la kana kilele. Ya bongo. OK. Voilà faut pas obosa nango. Bo kilele bakangila ngo. Ah. Un exemple ka. OK. Ezaka bongo. Voilà. Batika la bango lo bao, balinga ba comme ça on ndenge moko. Poser za ipela ndenge ba ndo lo ba mais peut-être oza agité. Yo moni abakunya agité. C'est ça. Personne n'est agité. On suit les dossiers normalement. Ça une fois que ça va assister à Sambi et tout ça là, confrontation ou tel que ça la malatongo. Et ça mis normalement. Où est le problème? Bah confrontation nani parce que batuni so ba funda ki. Mais bato ba funda parce qu'il liste ba ko charger, ba se présenter qui n'a pas qui. Mais kuna na prison, lelo a se confronter na Bellevue ou azala quitté à na parquet. Nda se confronter kuna mais na ebité pas ni Marina là va se retrouver na prison hein. On a reçu la confrontation, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est confrontation. Mais il y a une funda qui mais là ça c'est une confrontation de c'est une confrontation 3-4 fois. OK. Nous sommes les adamants quoi. Ah ils a bon ouais. Mais oui, tu se confronter de ceci idéal. Et là même qui est connaît ça pas ça qui na ba on liste ne ça na. Ba kana su kuna point intimidation ka. OK. Au moins quelque part maman ça bilinga. OK. On est dans la prison pour se confronter. Et après confrontation, solution ni bozu, ezani ya gola vanda na eka continuer sa promotion en prison. Un téléchargement. OK, on dit bien pour CP ça ni promotion. Pour na prison peut qu'on me sa promotion zati. Mutazata sana mwanda. Asa ni ndano, avana nano. Avana sana.
ye moko habite otike na avana bino nyonso mpe bona baliste batanto urano bino nyonso bozwa baplainte bambondo soki mondo de Paris bwana baplainte badorkas bolokoko eza nini botutaka babordire yango en désordre ou quoi meloni esa batuta nde bino bolobake batindaka seke bino mpe koto mpe baotinda to ndeni bon nayebi te so mokolo suka irano oyo babengaki si batindaki yo mokoni nga na babenganga te nga na babenganga te na patindanga te nga mpe napesa nanga explication na tutanga nga na mpe na motu bordio te mais makambo nyonso nalobaka na babenganga te jamais batikala babenganga po bayebisanga mireke eloba boye ou bien nake na bureau moko boye nazwa mbongo moko so jamais ça c'est jamais fait ça se fera pas po nga nazala libre ya opinion nanga so na d'accord nelo na nango so na d'accord nango na d'accord nango te point barre c'est pas une personne qui viendra me faire changer mon avis c'est ça et puis so na nina boye eloko na boye yango po na conviction que eloko on est bien souté na tiki yango exactement parce que bapesa nga $20 ni boni ko saka nga na $50 na $20 ata $100 na ça na oni ata $1000 na minute ba besoin nga na ngo $1000 elote ba iba tunsuku bakita ba $10 ata musuna ma 3000 likolo tala vraiment po ça ka 30000 c'est elote pour nga neti ngande na zaboe nga er moko moto pene za nga er moko neti kaka 30000 wana aller kaka ti pigeon et sinon c'est ça et sinon on se connaît au sani c'est ça donc on a dépensé 30000 pour payer 30000 c'est ça voilà là sans esprit. Merci beaucoup MK, merci à tous les abonnés de Malika Officiel TV partout dans le monde. En tout cas, merci beaucoup. N'habitez mot de la fin n'auto ni to poser te o ko bakisi la biso pour que batuba retenir pour babaku que belepe bazoyo kakayo parce que yondo a toujours en mouvement ya ko luka ko yeba et comme ozolandela en fait. Et là on a vraiment pas qui mais ce qui est sûr, la justice continue à faire son travail na suka tokozwa mbano ya malamu parce que justice na biso ezali et puis ami balé na pe saka conseil mingi batanga mingi verso yo l'orgueil précède la chute et puis mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ya on a mingi ndena lobi oko banda no est-ce que aussi ça sur le lende lekio sukarani chute ya on a des ba conseil na pe sa baba mingi sur banda iloko foi ba aussi ça sur aussi ça te ko banda te mais ce qui est sûr justice c'est salam. Vraiment. C'est tout ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Salutations à yo, ya Karine Mouto Olanda biso. Tellement que na lembi mingi ya Karine Mouto na pesi ombote. Ya pesi mbote la maman nanga guerre d'Akidinda o yembi bantemba kitoko ezo sala succès na TikTok makasi. Vraiment na pesi ombote, vraiment to ko la promotion ici sur Nzembo. Maman nanga katika nika président Yoshua China Rambo na pesi ombote ECP kutefa na ozali na pesi ombote na pesi mbote lisusu na Y Kabaku Maman Zozo na Inde yo yango merci on te salue maman on vous salue merci na ba na chacha la maman na ba Marthe Bikindu na ba nyonso bazala na biso ensemble mon partenaire le plus officiel James Kemusa wazanga raté à chaque fois que j'ai besoin de lui il est toujours là ndamba mon papa ba comprendre que na lembi makasi on se revoit très prochainement na Robo Rabino bien. Voilà. Merci beaucoup MK, merci beaucoup Nabine Sobolanda Kibiso. On se retrouve prochainement. Bisous, bye. Bye. Bye.